Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami ndenge nalobaka toujours ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek journaliste investigateur ya tongo tongo bokula kadide jenga lo sako e kofo autorité morale ba mongo nyonso tout ya monde entier mbote sikozali. Grand coucou à notre sponsor officiel Yannick Kini, Dragon des monnaies congolais yone mankambu umela. Mbote, a commandant Anderson Congolo de Djebou, yo oyebi. Merci na mobilisation, bande konyon sous brossa niveau Europe, na Belgique, na France, na Espagne, partout pour la libération ya wayambo. Boyebi ke soki moko ya biso aza na bokanga na 4 coins mir et ça la bien te quoi. Soutenons tous pour la libération. Il y a Boketu premier, qui lobby, je crois, procès aux ala, mais prions le bon Dieu pour que tout cela se passe très bien. Grand coucou, tu as sponsor officiel de l'émission OEP Soussou. N'a forme quoi. Toujours, tu es une famille fashion, il y a moi dans Mboka, et puis c'est qui toko trop. Les lois, les soleils, ça me cousse. Pour moi, santé, puis ça moi bien, mais ndenge faille to leka, to solo, la puis ça ma solo. Vous s'abonner massivement à Radio Lokole TV. Pour Radio Lokole TV, ne mankambu. Awa na Radio Lokole TV, toujours une histoire vraie. Bande va passer une histoire, na bango toujours on tient na mesa, to bete libino, to expliquer bino, et puis na souka, bo pesi ba conseil, ou la conclusion, to ju conclusion, ou malamu to ju, ya mabe to boaki. Pour ndenge na ba toujours. Et si quand de quoi yo ko lingate okoya wana bande comme so pesa kama solo na bango po esunga communauté na biso ya batamangala. Pour communauté ekende liboso. L'isole lelo e wuti bongo na Johannesburg, précisément na Yuvel City ne mankambu. L'isolo ezali nini? Ndeko apesi l'isolo alobi totanga kombote, obo mesano ne boyebi ke soki ndeko aboyi totanga kombo, totanga kombote. Soki alobi totanga kombo, totanga kombo. Lelo ndeko alobi totanga kombote, mais to beta ka l'isolo. Pour édifier et peigner la communauté. Ça fait besoin de conseils, ma casse, surtout pour les solos. Et c'est là qu'il y a un déco, moko ya mobali, jeune garçon, na Yoville, a banayi ko vive to a vivaka tilelo na mère na emoko boy. Mère ne wana, on se réserve, on s'en va faire na tekaka, donc jeune garçon na mère wana ndaku moko. Jeune garçon na kenda ne pas cop na ye mais afin na pas mère wana. Ce que se fait que quand des jeune garçon bima moko moi bière manini akenda mingi boyebi ka bar oyo zalaka côté ya police station na Kalawana voilà akenda mingi kuna. Tanga akenda mingi kuna akutani pe na fille moko boye âge na ya bien. Fiona sala pe na baru wana Fiona qui Newcam en français c'est quoi nouveau venu quoi bato ba lelo na fix to ba ma fikizolo o weka lelo kala mingi tego ba kutana na Fiona a proposé ba linga na pe na Fiona ba komi copine na Fiona entre temps Fiona ça garçon la pe azara mère na ye na maman na ye ya mukolo ser quoi ba vivaka na ye sikoyo. Au fur et à mesure, il s'est fait que Sikoyo, jeune fille, a comme un retard. Quand comme un retard, il y a des garçons en trois ans, il a comme un retard. Jeune fille, a fait 4 et 5 mois. Quand comme un retard, c'est quoi les garçons? Parce que les garçons ont ouvert qu'il était, tant que les tant que zongi pe nandaku, il y a des mères na sœur na en tout cas des awa nazarana fille moko pe ya moi âge na ngai mais ayebisi ngai ya komi na retard na ebite sikoyo oza ndenge nini sikoyo mère na ye wana avivaka na ye wana pour me rappeler s'occuper na tonton na très bien s'occuper na très bien moi olia moi forme mais garçon personne na kana pas cop na ye sikoyo sœur wana mère wana atuni sikoyo garçon sikoyo moni makanisa yo zali nini. Dès qu'on parle de la bino, dès que moi je suis en retard, on dirait il faut toujours dans chambre, tout on faire ensemble, petit à robot et puis on verra la suite. Bon,
mais on a peut-être une jalousie moi serbe dans ça moi colis quoi à mon avis pas normal pour serbe wana akobota sous-te pour âge de ce qui n'est pas ça là-bas déjà quoi malgré fanda ka yemoko ay bon pour mes athées comme ça Lucas chambre na on peut simplement dans mbongo comme ça au baksamanda muke ou ba no fanda ensemble on s'occuper na ye ti akobota mais est-ce que so wadi ko fanda atunia siko mutuna so ki bo wadi ko fanda ensemble tu vas continuer à venir me voir. Ah, non, mais non, ya. Ah, ouais, chez ngana ya. Et ça quand incident ça mi ka rendre ça mi bon. En tout cas là beda là ça beda ba côté chez eux pena. Ça va? Garçon, jeune garçon, na jeune fille na ba jupe ndako. Tant ba ju ndako yoka siko lisolo. Et des gars vumbi papa na plan medi. Na Mozambique mbote Girbon tunta tozoyoka katika ele katika ele zo bête na ndeko sakrati coup de chapeau Girbon tunta merci na rumba wana do la kisi bena non c'est bon moi na général des fois solo mbote na bana nyoso tout ya Witbank boza mystique Witbank bo umela matondo pe longone zonga na bata Witbank nyos tout bana Cape Town mbote sika bozali bana Durban aonga lotin mbote mama Vero 0032 na bela mbote tande ko ba komi oza malili bona parlite moi santé na bien mais ndenge fa to beta ka di solo il faut to beta kaka po ya ngoza radio le kolema solo to beta to solo la kaka tellement to maintenant au solo déjà dans soto ça to kutanité ezaka mabe mais ezaka bankambo ndeko mobali wana jeune garçon jeune fille ba ju chambre kaka na yoville on se réserve autant à combo à venir mais nous sozali pour insister autant à combo na été ezaka na besoin conseil ba ju chambre bandi ko fanda jeune garçon là peut akenda mo couple na ye mais akenda pas mère mais azola la super mère wana mkolote azola la para ye sika bazana jeune fille wana il s'est fait siko que jeune fille wana yo sa nini ayeko bota abota ki na Johannesburg hospital bando ka ouvert we bil solo ouais bil solo c'est bon ouais éviter ala na biso comprendre ka awa pour to beta ka histoire vraie to beta ka histoire vraie soki kolo li solo a permettre tanga kombo to tangaka soki a permettre te tanga kombo te ndeko mo so na botipe azongi na ndako pe bien siko détail moko za nini tangu ndeko mobali wana azwaki ndako mutapesa ki monda mambongo za mère na yo wana oza na ye et puis mère wana azwaki su mbetu balola na garçon wana ja pesi mbetu wana non lokola mwana te mobali na ye mwana mke mwana zo apesi mbetu wana la pesi macroève apesi moi ventilateur apesi moi nzungu bloka mike non bon ça va boke va na moi na wana mois par semaine donc moi ma sauvetage moi ma bloc à roulia na frigo et ça plein pour mère wana ya mon kolo ça moi c'est bon quoi alors c'est bon beaucoup mieux c'est que bien si on ndeko moi si jeune fille attend à boti na peu bien si on tout le monde jeune garçon moi fa na siko na jeune fille wana ba benga peu Congo ba benga Congo non jeune famille ko ka ndeza la kabin Congo non fa na garçon moko boye kuta na zembo ba isani ko ba yeba na famille jeune fille wana azala ki ndeko na biso ya Kasai azali muluba ouais voilà siko qu'est-ce qui s'est passé tant aboti ba songi prendre ku très bien une semaine 2 semaines tant que coquille yoka siko ba kamwe bandi ko ça lui passe et ça lui passe li solo siko e bandi sika ba na besoin conseil siko na ndako ba kota ki wana porte moko ezalaki na congolaise moko boya Brazzaville alors foutela na chambre pe wana siko c'était ça qui est certain samedi wana siko yo congolaise wana ezalaki na matanga pa na bango na Congo Brazzaville siko bale ko panza ben sima invité moi batu ba yeba panza ka ndeza ko panza matanga moi nguba moi lipa moi ba miss girl ba chief ba nindi ma secret bela ba eka ba fête ya libane ndeza la rat monsieur ba fa na chambre monsieur na couloir c'est bon siko ba porte ezalaki en diagonale porte ya garçon na moi na ye autobota ça fait 2 semaines
na porte congolaise ya Brazzaville zaki en diagonale. Siko bato baka na ambiance musique ebeta baba osepela bamona ka fi wana abimi siko na mwana. Oh. Asimbi mwana boyi. Do mwana mutu na se makolo likolo asimbi boyi. Boye benenge Salomo tangu mwasi basi mbale bareko wela bébé. Otomona na ba livre nenge soda na simba ki bébé boye Salomo bibaki bokata mwana katika komsa bokabola mwana mama kolo mwana boya ki ye pa na mwana ndengwana na mbeli. Suka so bala batu boye bi histoire Salomo ndenge alingaki bakabola mwana oya bébé katikati komsa mama mwana azwa maman a su eteni, maman pas su eteni, mais maman moi na sa nini aboyaki voilà fiam toloba ba maman on drôle mais comment est-ce que moi na bébé aussi mais na le colonel ngwana mutu na sema ko likolo aussi boye na mbelongo sa nini ba ndi ko benga na kombo na tika didi boye tika oh akomi ko lo makambo ezanga tina sikoyo tata ko ndako na bango ata manette akomi ko no makambo ndele tata ko lupango yebi na luka tata ko lupango wana ya aya ko sala ko la Salomo nga mwana na simbie boye doki mwana oyo il faut to katikati comme ça tata ko lupango zindambu ngape na zindambu ba bona komi qu'est-ce qui ne va pas histoire vraie ba ndeko sala na Yuvel City na Yoville na Johannesburg en Afrique du Sud ba ndeko Yoville komi boyebi histoire ngo ezaka escape obo kanza peno wana mais totanga kombote tobeta lisolo po de ko besa conseil sikoyo tango do monde ngona ba bengi so mobile na ye nzoka mobile na ye azalaki pa ya grand ya mama ya mère na ye wana abengi yakambangu tala mwasi na awa boye bika ba balamba sanga rapete ba sa youtube ba récupérer moi ba zu mwana ba calmer ba botele mbeli ba vandisi mais balobi liboma koloba do moyen te simba shooter bloka jeune fille qui toka autour bota 2 mois pardon 2 semaines kaka siko mutu bouger mobile letanga ye ko bakanga basinga ba chaîne ba bengi siko ambulance petango ye ba jie ba côté na ambulance ba kene na Johannesburg hospital l'hôpital entre temps ba tika voisine côté ya mutema la un peu congolaise mama ya kiteka na bango azui mwana ya bébé ya 2 semaines tango ba comme l'hôpital ba docteur ba cheki ba tali ba consultation ba sali makamla so ba mona eloko ba mona kaka mutu na normal mais ye makamba loba eza sous normal te ça grave kaka ba kena dépassement ba tamitu ba pesi ba kisa mitu ba tout ba tonga nyoso tout et c'est calme mais mutu ça va bien te siko qu'est-ce qui s'est passé siko garçon là moi ma jour à l'hôpital deuxième jour troisième jour quatrième jour l'hôpital ba docteur ba bino biso so mon eloko balunga tout le monde normal c'est normal mais qu'est-ce qui ne va pas comment est-ce que azo réagir boyi bolu kanoma kam oyo botal ça la famille siko garçon a dit que boule siko qu'est-ce qui s'est passé mais moi ça là qui bien tout ça qui na moi na bien moi na ba to ça là bien mais qu'est-ce qui s'est passé avant de ce que boule est-ce que mère on a ça kana wana mère on a pas ko ta jalousie pour avec ba sœur déjà ba sœur wana déjà parce que pas fuka ba business belé est-ce que ça y est ko ba bête a ça le ko ba bête yango si moi sur ça la boye alinga kité qu'est-ce qui ne va pas avec jusqu'au téléphone a benga pena sœur wana wa za kana ido mère na wana quoi a expliquer makambo nyoso tout c'est vrai bien en tout cas ngana yebelo mo te foka nzambe foko sambela peut-être c'est ma famille na bango te mais quand on benga famille na bango otuna aussi peu courage toujours toute une famille donc griffe partout comme on a griffe oyo boye o ta toute une famille fashion griffe ya mwana mboka to consommer Congo bino bolinga kolata tolata pe congolais consommons Congo ezaka wataka Gucci te kaka Puma te Adidas te Versace te o mochino te griffe ya mwana mboka pe yango partout comme on a griffe oyo za une family fashion ne mankambo ya mwana mboka grand coucou na mama Rina Umbi la femme à Taditi spaghetti directrice à production ya une family fashion ne mankambo
ndeko mobali wana azwi siko téléphone abengi ba famille ya mwasi wana a expliquer bango tala boye tozala na mwasi boye bakane ko bota na ye bien mais 2 semaines a expliquer kaka ndenge na expliquer bino wana boye ba o famille mwasi ebisi en tout cas ba famille ya mwasi koyo ya mwasi ko ndeko alinga yeba est-ce que ça veut dire coutume ma ndeko ba luba za ndenge wana to ezaka coïncidence ba sangisa misana mabe na kati tanga azwaki mama na bango a expliquer mama ya mwasi na ye wana mama abi ça va la kutokobenga yo ba ya kobenga ya après 2 jours noko na bango papa na bango na mama ndeko mususu malobi na ye nini yebisa biso na nubi tango zoki mwasi na yo biloko otana ndako wana ozoki yango wapi ozoki biloko wana wapi otana ndako abi na sens nini ote expliquer biso expliquer ono biloko oyo na tana ndako wana net mbetu apesa ki ngai pa ya ndeko mwasi oyo tozalaki na ye ezalaki mbetu na manaki olalela na ndeko mwasi oyo tozalaki na ye avant nakoma na mwana bino basani do expliquer biloko mingi euta kuna yango nayaki na ndako bayebisi effectivement biso baluba ezalaka ndenge wana te mbetu oyo olala na mwasi mosusu déjà okoki koya nango na ndako na yo te basani oyo ozalaki na mwasi mosusu okoki koya na ndako na yo te balutu bamacro biloko nyonso babi mwasi na yo motu ebouge ndenge wana mpona bambetu oyo boolayela wana bamacro ozoutilize basani oyo ozoutilize na biloko mosusu ya kolia ezowutaka pa mbanda yango osala ndenge wana sikoyo ndenge wana epesi ye trouble atuni sikoyo motuna estce esalaka ndenge wana famille elobi ya solo to ya lokuta epesi ye sikoyo trouble sikoyo atuni bango solution eza nini solution eza ndenge ezali awa solution ezali sikoyo boye no ndenge eza awa yo il faut oya na Kinshasa na mwana biso na bebe wana tosala ba cérémonie mais yanke abino ngana ko kene kisane ngwana te ngaba kuti olobana donc ngana moni yango kaka pa ya mwasi o yepa bengi ba famille na Kisasa expliquer ba famille na Kisasa ba famille abi jamais moi sama kam oyo ça affaire ya famille na bango yo ko ya Kisasa na mwasi wana te soki bana problème na mwana bango etali bango mais oyo balobi wana biso sala makati bango siko bobali sikoyo batetela bango na bo bataka site eza ndengo wana kiko lokoro docteur yebisa biso nanu siko bobali ya confusion famille ya mwasi wana jeune fille na yeba yebisi no jeune fille abeli liboma pona alalaki na mbetu ya mbanda pona aliaki biloko ya mbanda basana soli yango eza ya mbanda epi mbanda ya mukolo ndeko asengi conseil bosunga ye na minute oyo ndeko mwasi abimi hôpital aza na ndako donc mutu et se calme mwanda me ba sekele wana ezaka dans l'opéra zongi bien télé mwana kutu neza ba pesi na mwana na ete mwana zaka esika o apese ba ndeko o ba bombela ye mwana et pesi pasi yango ndeko ayina lisolo na radio lokole TV to beta azwa conseil pa bandeko bo pesa conseil ko bandeko évangéliste Emilio Pailor na Paris mbote ndeko asen conseil ça nini pasteur Bakona na Luanda mbote ndeko asen conseil. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à la famille Mukuna qui vient de perdre leur maman très chère. Vous savez, quand vous perdez la maman, être chère et ça la ramabe mingido. Au nom de toute l'équipe technique, toute l'équipe de la radio-télévision locale, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille Mukuna. C'est les Mukuna qui sont en Europe et ceux qui sont aquí au pays. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Voilà. Donc, ndeko wana on a besoin de conseil, on peut conseil à sala nini. Andi makokende Kinshasa na mwasi na yewana na mwana bakende ba cérémonie na bango na fa ba ndeko na bango baluba to aboya ati na mwasi na bango to ati na mwasi na ye mwana bango bakesa cérémonie to asala ndenge to asundwa na ye mwana ndeko wana oza quand même Afrique du Sud mboka bana
yem tabeng sagi awate ba kutani boye pesi ndenge wana ndenge na bango siko za conseil boye bisayi asala nini aira lisona awa na radio Lokole TV pour awa tozana ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya ya bwania ba leki ya bwania ba réfléchissera très bien bo pesa de conseil ça na besoin conseil na bino papa Tembo 5 étoiles conseil na za kitoko mingi Polydor Matumo na Sisabidimbu Congo central conseil na yo za ekozala bienvenue pour ndeko bo pesa de wana conseil Weston Mwila arobase ya mama Filo Baibeti pesa conseil bo pesa de conseil voilà lelo to suki awa bande ko s'abonner massivement na radio Lokole TV chaîne oya ba vérité chaîne auto pesa kabino ma solo vrai pour édifier non seulement ba nzambe mais communauté ya biso so batamangala to suki awa lelo to bossa na tête toujours une famille fait chaîne de mankambo ya mwana mboka voilà. Grand merci à Chris Larise Pelende qui nous a aidé du côté du technique pour réaliser cette émission. Grand merci à Mamarina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Oh la Simba Kibongo caméra. Merci Nabino sur ton côté sous lobby pour le numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.